Chiffre 9 TV. Salé Laton. Zalanaton, Salé Laton. Chiffre 9 TV. Eye bana Kinshasa oyo bozelaki esi eye fini na makambu oyaka lobi zonga lobi kuna FB International Business eye kopesa solution na bakinois na ba service oyo fret maritime, transfert d'argent, batili yo eloko partout dans le monde et commis sans problème sans koswana eloko na ngai ebungi awa na FB International Business ezalaka te dépotage ezosalama kitoko mpe en toute sécurité bokanisi esili tintin FB International Business bazali mpe na service oyo achat et vente ya biloko ya sika mpe ya occasion d'Europe. Botuni ngai soki na Kinshasa bokozwa FB International Business wapi ezali esika ya kobunga te na numéro 72 ya Avenue Maringa na commune ya Kasavubu oza mobimba na FB International Business vite fait otie eloko ekomeli yo esika ozali awa na FB International Business biloko ekomaka mpe tozwaka biloko ekomaka mpe tozwaka. Bana poto bana partout bande balandi émission na biso mbote na biso toza na pasi ya solo awa toye na morgue ya 7 na Njili pona lever à corps ya maman na artiste comédien Kabamba Massas. Kabamba Massas a perdre maman na maman Muzinga na âge ya 87 ans maman tiki biso ya toye awa to ça lever à corps et puis les sous artiste comédienne maman Ngalou ya groupe sans souci. Maman Ngalou évolue pemena na papa Tito na groupe na ye et puis a évolué na groupe sans souci et a jouer ba rôle ya maman Muluba. Maman tiki biso bo mona to ça va lever à corps na ba mbale awa sima awa to kenda bo mona déroulement ba obsèque nyoso ndenge kozala. Toza awa na morgue ya 7 na Njili et longona na tanki futa na Bogo Sanderson to landabili. Maman Sasi a perdre pe ya maman Musi. Oui, maman atiki biso, maman kolaki, nzamba kokisi mokano na ye, oyo tango susu
et sengaki asala na ser mokili 87 ans. C'est vraiment à féliciter parce que ebele pe bazwa ngolu ya komona ngote eza bana mso abotami lelo batiki biso mais mama aboti biso tia ko kisa ajwana nzamba ko kisi mokano na ye yango tolobika na nzambe molimo pe ya mama epe manakimia vraiment. Donc toza awa pona bakor mibale ya mama Ngalu et puis ya mama ya papa Masasi. C'est ça toza nyoso mibale awa. Mama qui a 87 ans. Qui a 87 ans juste âge papa nanga kufinango 87 ans. Donc tout ça nini nzambe enda pesa biso yenda zwaka. Donc tout ça na eloko osalate que son âme repose en paix. Biso ba optotikali tozaka makasi. Voilà. Merci.
touche Massassi est en train de pleurer sa maman. On est là avec Ebarata Nicole. Bonjour, mes condoléances. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Tozoli la maman ya Kabamba Massassi a 87 ans. Et d'abord, au Golobani pour la cartouche. Bon, pour nga na koyebisaka Massassi, c'est na présenté non ba mes condoléances c'est pas naé na famille Mobimba na présenté bango ba mes condoléances pour nga na bika courage parce que liwa to bota makana biso jour to bota makato sepelaka jour to fêtaka anniversaire to sepelaka jour to kufaka to lelaka donc eza nzela ya mutu nyonso tout eza vraiment nzela ya mutu nyonso tout donc courage kaka mama sala ki pe tanaye na mokilo assez Marga Koufi na âge à 87 ans, Azanano. Mais nous avons mené Moutou à 87 ans. Bobby 87 ans Azanano. Azanano ko? Azanano. C'est à colline Mazanano. Au bonsoir, comme il y a 100 ans. Après, mes amis, sans taper. Oyayo, Azakaka. Donc, et ça, la passe. C'est ça. Merci beaucoup. Oh, derrière Rabi. Voilà, les artistes sont là, ils sont en train de pleurer. On va aller là-bas, je vois nos mamans qui sont là. Maman Bolingo, Awa, Naya Zidane. Maman Bolingo, bonjour, mes condoléances. Merci. Condoléances, maman. Et désolé, là, kasi maman ya Kabamba accueilli. Désolé, la maman ya Sela accueilli. Et pas qui maman ya Sela. Naebi existe kazala kamena mtokutana pe. Pourquoi ça m'a assassiné par rapport à la disparition de maman? Tout ce solo naie, na PC va présenter ma condoléances. Merci maman. Bonjour mes condoléances. Merci. Un message d'encouragement pas Massassi. Et là on a vu sa président Massassi. Maman Koufi ezanzela ya batuni en soto. Biso batuto tikali tomi bongisa parce que hier à Rozonga te biso nde batuto kolanda. Donc maman appelle Manaki. Merci beaucoup. Yazizou, Zidane, bonjour mes condoléances. Merci. Sangwaliwa maman Massassi ozoki onde. Azam maman Kolia Kopema. Et ça là il passe par rapport hier a aussi déjà reperdre. Donc na moni choc on a zanango, a déjà reperdre moi na mobali. Du coup perdre les sous maman et ça fort mais tous ans il a ça des mamans qui Kopema kimia. Merci beaucoup. Voilà, l'artiste est basé belé, je ne sais pas dans Zona ni Susoa. Gabriel Ossa ba makamne kuna tozo Christian Shoga, Mupandi wana sogi possibilité zali. Les artistes parlent. Voilà, apparemment baké ko sale interview mususu. Papa Wawa. Mes condoléances président. Merci papa Nangai. Papa Wawa, toza ana changu matanga ya mama Mushinga, mama ya Massassi. Ouais, maman ya Massassi azawa maman na biso Baptiste. Donc so tota la kabamba Massassi o wana maman na biso yango toyeko kabula mawa. Donc soko tali ya biso Baptiste toze bele donc toyeko la maman na biso. Donc toyele la maman na biso Mushinga. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, les artistes sont très nombreux. Mon frère Boni. Bien papa Boni. Teo kabulaka mawa. Ouais, qui est au compatir mawa. Bon, et que ça la bimor. Donc quand je dis bimor, c'est-à-dire nous venons ici na compte premièrement il y a maman ya Kabamba Massassi. Oazaki artiste était metolandi pour na mwana na ele ko aza maman ya artiste toyo wana yango toza awesika. Et deuxièmement, c'est notre maman aussi. Et la deuxième fois, Toye Pona Ngalou, maman Ngalou, oui, elle vraiment c'était un ami. Nous avons venu au Congo. Moi, quand j'ai commencé l'art, elle me regardait à la télé, elle me disait que on jouera bien. Donc, yo, au salaire wabilo koloko la, bamindele basalaka. Mais ngana okota na groupe Oyo. Et ça a moins impact déjà parce que pas non, on a côté les athlètes le roi tous les camarades et on permet absolument aux alatés. Après par après, au côté pas y a pauvre vient sans souci. Bandaki patito. Bandaki patito mais kuna sala qui va comboter mais pas sans souci derrière koyebana. Mais à cause là n'a pas c'est pas y a sans souci derrière cause là. Azaki vraiment na aura au batnion tout baé na ngote. So ito moni la majorité d'artistes au baé azaka plus d'artistes oyo bazaki na ndako moko. Na bato bande ko fréquenter
Alors babiloko wana nde biso tozo déplorer yango ezo sala moi passe. Pourquoi? Parce que soki ngalo azaki bakombo lokwa bandeko na biso baso tomoni bango baye awawa to ngai tomona bato bangai baya basala ba réunion to kodzembongo babiloko wana yango ezo sala passe. On ne sait pas si on est des artistes. Est-ce que nous allons commencer toujours à vivre kaka na ba marque wana bo? Donc le Rabi, le Simbi micro aux artistes, comédiens, cinéastes, aux appels journalistes. Je suis artiste cinéaste, Nazali médecin et je suis journaliste. Mais tant que tu as le monde, ils ont déploré, ils ont passé parce que tu as comprendre toyebi couleur tu as zanangote. Les lorsque ils sont mususu, tu as eu problème même sous ba couche goya. Mais tu as lingato senga partir il y a ba président il y a ba corporation, bazora quand même que ceux qui artistes nions toi kufi, tu sangani dans l'ensemble, to luka. Tout ça là impact mettons tous vendre Dakar boye banoyo ça la bien te yango tous senga parce que to le belon na ba émission c'est ce qui est important de quoi c'est Koufi to kundaya okende kaka OK ça va dans le kaka famille biologique naé courage bisope famille artistique courage famille ya maman Ngalou na famille ya papa Masasi bozwa courage parce que nzele za ya mutunyo surtout nzambe mutape saka nzambe mutunzo zwaka. Merci beaucoup mon frère président Makala, bonjour mes condoléances. Ouais, merci à vous aussi. Désolé la maman Ngalou tolé la be maman Muzinga maman ya cartouche kaba maman Masasi. Effectivement comme dit la Bible chaque chose a son temps. Et puis tout le temps na mabele to rozonga na mabele juste la mort il faut interpeller biso qu'un jour et Rosala tourne, nous devons nous préparer. Si nous sommes là parce que Massas d'abord c'est un ami, on a évolué plusieurs années dans le groupe Salongo et puis tu gardes un bon souvenir, notamment quand mon frère était décédé, Moro Makala, c'est l'une des mtazois qui obsèque c'est lui-même qui maître et à journée, c'est lui qui faisait tout même l'équipe à filmage. Alors il m'avait tellement marqué alors tu as la maman parce que maman a coupé sa toliming. C'est que ma sœur aujourd'hui c'est grâce à maman. Et alors nous avons fait ça. C'est que nous devons dire peut-être que maman Koufi a 87 ans. Est-ce que Bissot Rokum? Préparons-nous parce que si ma bo moyo bo monsieur Ezali. Et pour les artistes, je dirais photos à la Nabolingo. Maman Ngalou le loake. Peut-être ebe ete ka okende lobe ko za la biso. Toza na bolingo pe bomoko. Pour na sogata lelo esili lobi tokuta na paradis. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est juste ça. Merci beaucoup. Boni Agabi. Bonjour. Yo ça va interview ngapé no interview. Boni Rabi. Ah bien, mes condoléances. Merci pareillement. OK. Mes condoléances Gabriel. Merci. Patron il y a chaîne il y a YouTube Bolembo c'est ça non? Bolembo, Gabriel Bolembo TV. Bolembo na ko welcome ni. Tout ningati. Faut la ba na vibration. Ah OK, na vibration. Gabriel, pesa si melope micro. Gabriel Bolembo TV. Yeah. La patronne de Robengo. La patronne oui de ma chaîne. Et le est-ce qu'on a matanga tant qu'artiste et toi patron ou bien journaliste? Non, na ye matanga na nyoso. Et tant que vient na biso Masasi, collègue nanga bungisi maman na ye pe tant que chroniqueuse. Cotisation on peut ça moko to mibale. Bon, cotisation on peut ça mibale, obligé. Awa nakuna. Et awa pesi ya ki patron? Non. Koya matanga mibale problème te kopia cotisation mibale ko. Te na pia mibale to pia moko. Moko kaka. Manga lupe tozo kende, mama na za mawa mingi. Omoni ma vie Masasi aza pe na moi position mais maman na za mawa mingi. Donc faut ne to kende to ke cotiser les mbala moko, vie Masasi to cotiser les après. Ouais. Mais bino babi bozo ki parate mutu ayebana ite omona matanga na ebongo kaka ba réunion ça. Non, ngai naza na makandwa ko sala ba réunion te. Boluka bato ba faut ba sala ba réunion ngate. Ngai na yo kaka pasi mais naza na tawana te. Posoko bani ko loba mingi. Ba chona mutu ba ko bengisa bino keke pa wo ke zambongo ba komi ko tika yo. Yango mona komi ko zanga ba réserve. Tika ka yo. Ya mona komi ko zanga ba réserve na lingi na ngai susu ba loba mingi te. Totala kande makambango ezokende. Voilà. Faut que ne consultation pas président de la République. Ngana kenda kite nana obenganga. Nani akobenganga? Rabi, yo sara na bitumbeza kuna malamu kuna babenganga tena kende kate.
Nani kasa kobengo kasi nani eyana mutu na mutu wana mutu na ye eyaka lelo moko etambolaka na 5 personnes 4 personnes 6 personnes eyalaka wana ebalukaka wana usala nini yango babengaka te Gabriel etalinga te naliaka nalataka na melaka mpo na ngai suki wana babenga te bazwa babanda kozwa yango mpe lelo te tozaka ndenge moko yanga mikro nzambe nanga na sisi te azwi mikro na yake tumbatumba na ye kuna vraiment Gabriel bobengaka mpe Gabriel te nzambe na ngai voilà toza awa tokoba reportage na so comprenez les artistes et comédiens c'est comme ça un mot de seka tokolela esala mpe mwa bie elongolaka mwa susi mingi ake tumba kote kuna ye mikolo so matanga ezali koluka te otune nini ye atumbaka tumba Gabriel Bolembo. Eye bana Kinshasa oyo bozelaki esi eye fini na makambu oyaka lobi zonga lobi kuna FB International Business eye kopesa solution na bakinois na ba service oyo fret maritime transfert d'argent batieli yo eloko partout dans le monde et commis sans problème sans koswana eloko na ngai ebungi awa na FB International Business ezalaka te dépotage ezosalama kitoko mpe en toute sécurité bokanisi esili tintin FB International Business bazali mpe na service oyo achat et vente ya biloko ya sika mpe ya occasion de robe. Botuni ngai soki na Kinshasa bokozwa FB International Business wapi ezali esika ya kobunga te na numéro 72 ya avenue Maringa na commune ya Kasavubu oza mobimba na FB International Business vite fait otie eloko ekomeli yo esika ozali awa na FB International Business biloko ekomaka mpe tozwaka biloko ekomaka mpe tozwaka. Chiffre 9 TV. Salela ton. Zala na ton. Salela.